Il y a un musicien, paix à son âme, fait Pépé Calé. Ayemba nzembo moko na toku fapo na Congo. Ayemba que notre cause est juste. Tokolonga. Beze de jida oyo bopesa biso e fungole miso tina génération future. Donc biso toza ko fungwama. Toza lokola bino bokanisa ngelo olati veste otie cravate yo zamba ele koleka biso. Malgré ndeka corona nde muteso bon abiswa. Corona ngope so mona na te ko poesa lisusu te mboke komi pasi mbongo so mona na lisusu te botala nanu makambo banda to banda kitala mai banda 5h na bimakiti euro na zakabu viso comme de plus en plus cher si comme mbongo ko uta wapi gouvernement zo ko kate ko responsabilité mais cherche na biso peuple congolais biso toza kutu na maele ko leka yo parce que tozo tenir na banzala na biso to débrouiller to vivre mais yo ozo koka kutu chômage te boko mikolela o dictature bozo bangande chômage boye makambo bosalaki bo lité bo sala ba réunion na bino ne bo sala kana kombo ya peuple a se retrouver maladi mbongo ezomona lisusu te bazokumisaka maladi mais maladi yango mpe ezomonana te bafongola banzela bafongola mpe baactivité ezonga ndenge ezalaki misala eza te bato se débrouiller na bambongo na bango ozala donc toloba bacapitaux ya bacongolais eza na bapoche ya bato. Ok, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, tout le monde est tout le monde marche Salami, FCC, Cash, confusion, les gens croyaient bien que Cash FCC est arrêté pour le peuple congolais. Mais au moins pour l'instant, ceux qui se l'ont analysé non c'est pas FCC na Cash. Bon, nakolo analyse nangai que ça l'unité, mais ce qui est vrai, Congolais nous sommes s'attendre que Maria Joana est au foot. Mais tout le monde marche Salami. Mais parmi les marches salami, il y a des marches qui sont vraiment cause na bango, vraiment égal, donc normal. Hein? Alors marche neti na critiqué mais net bato FCC marche na bango na bit na bango ezalaki nini? Soutenir des institutions. Quelle institution? Or bango bazamne na institution wana. Ils ont la majorité na institution. Ce qui le blocage c'est bango. Nous avons tant de professeurs de l'université dans notre pays ici Congo. Et bazo pesa biso pesoni. Tango balobaka hotel azab professeur soki ya économie, ezo sopa bango basala économie yango wapi. Po moment yango ba prouver. Mais bango bazo kende ko landa sima mutu moko une tierce personne oyo vraiment assez à gagner vie na ye. A gagner vie pe abana na ba kololo na ye. Mais siko biso peuple par na biso za nini. Toujours déplorer makambo ya dollar. Bon, la situation ya dollar, c'est presque le monde entier est frappé compte tenu de la pandémie oyo ezo boma ti ezo continuer dans les locaux boma. Bato azo bimate, vous savez vous-même na Congo la majorité du peuple congolais to vivre na COP. Il faut ko bima o sombelo ko sala nini. Misala ezate bato se débrouiller na mbongo na bango zala donc tolo ba capitaux ya ba congolais zala ba poche ya bato. Moment où biso to luka dollar bato biso za ba dollar na bango na ndako ba bombi yango ba ozela tango de confinement général kozala po ba akende China somba biloko ni tusa yango dollar ekomi moi passe pour na biso mais ba pays mosusu net na landaki na Afrique du Sud ba oti ko senga aide à 20 millions de dollars pour relancer l'économie na bango. Biso pe na minute oyo nazoyo ka makambo ba dialogue wana ko aboutir na nini to sala ba dialogue na mboka oyo ebele et aboutir na nini. Il y a un musicien paix à son âme fait Pépé Calé. Ayemba nzembo moko na toku fapo na Congo. Ayemba que notre cause est juste. Tokolonga. Beze de jida oyo bopesa biso e fungole miso tina génération future. Donc biso toza ko fungwama. Toza lokola bino bokanisa ngelo olati veste otie cravate yo zamba ele koleka biso na maele te. Biso toza kutu na maele koleka yo parce que tozo tenir na banzala na biso to débrouiller to vivre mais yo ozo koka kutu chômage te. Boko mikolela o dictature bozo bangande chômage boye makambo bosalaki bo lité
bosala ba réunion na bino ndenge bosala kana kombo ya peuple a se retrouver biso toza na biso na bino besoin te ke o kingani akende prison te kingani wana toyebi ke boyiba muyibi na bino wana botonga bosala ba makambo ebele na mboka oyo mais bosengaka peuple pardon et puis bosala na kombo ya peuple makombo ya mutu te to boyo tokende place tel bokutana mutu moko boye na kotanga kombo na ete bino moko boye biye mutu wana oui c'est notre frère na makila toi qui peine mi mulanya na kotana na prison or to bika la peine confiance mi mulanya kota Vital Kamerhe na prison peuple congolais c'est moi mbutu to bika ne mi ne ko kota Vital Kamerhe na prison c'est que va comme ça là quelque chose sans président yeba bon Vital Kamerhe atasoki basali quelque chose sans que président yeba Vital Kamerhe azanani Vital Kamerhe aza lokola yo aza lokola ngaza congolais soki ne mil mulanya ke otala na prison c'est normal a mutu a mukangami bako kondo tala na prison rien n'empêche atanga ne za boy ne na okende boy peut-être na ko changer buna ke na prison na otala Vital Kamerhe et osa elo côté mais mabe ezande ke au moni ne to tamona nzela un pickpocket aye aibio mbongo ozoluka mbongo na yo bon o comprendre que aza muyibi mais ok na kwa mosusu kuti bakangie muyibi yo komi okotela ye et ça la gâté soki Kamerhe aza na dossier ya Kamerhe wana eza dossier ya PPRDT ou bien dossier à KHT ou bien à INC. Ils ont des dossiers personnels. Kamerhe tango bazo tanga ye muyibi wana. Biso to bénéficier na eloko moko te na muyibi na ye wana. Soki azo tonga bandako eza ye, asoma bandako eza ye. Mais soki bakangi ye, yenda kangami. Toke ndotala ye en tant que notre frère, notre patriote, na amour ya patrie na biso. Kamerhe faut senga pardon na peuple congolais. Koloba o ngana za innocence na yo wana biso toyebi yango te mais toyeya tomonaki quand même tango zalaki na opposition to bando mona yo to bando yo kayo to bando yo kamaloba na yo mais tango bokoti na pouvoir mon frère tu nous as déçu quand même hein eza yote bakoloba mutu mosusu mais yote et sopi yo vie alors to ka vient de kona biso ndeko ka songo liboso achaki kashine abalongoli yango. Le mardi, à partir de mardi, on va cacher à droit à 5 000 francs. Alors qu'il y a un politicien qui n'a jamais un arrêt, une loi. C'est le temps qu'il y a un intellectuel. Il y a quoi par là? Bon, au moins, souci na biso ezani. Ba pays est belé, baza ko subir même problème na biso. Parfois, ba on coûte ça koleka. Mais on remarqué que le gouvernement na bango va soutenir peuple wana même à 50%. Ozomona ke bat bazui ne fiske ba cash no fele mais oya biso maladi o bande banda gouvernement na biso azana makokita ko pesa mutata cash ne à 100 francs oyo ata o batongisa bilamba oyo ata mutu moko ta zongo ole kuta yo kata soni ya koloba ke le rôle na koki ko pesa ba cash net alors na tikla ba au moins liberté moko boye mais malheureusement ba imposer biso photo za na cash net et ceux qui wana te ba tele biso primo ko a payer ceux qui ont la cash net faut futa 5 000 francs aujourd'hui comme 20 000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs. Nakuna yoka 25 000. Donc yoka qui se na mbanga boye 15 000. Ceux à liboko 10 000. Hein? Ce qui comment c'est la place aux ala. Donc ce qu'on a dans côté 25 000. Mais 25 000 en tozo la ngwa. Misal les athées, vieux comme de plus en plus cher. Ce comme bon en ko uta wapi. Gouvernement a une responsabilité, mais cherche na biso peuple congolais. Après ça, ils ont caché nos filets. Mais aussi longtemps, ils ont dit que oh, bataki ba moyen ba manger pour soutenir population. Ba mbongo ngo sika peke ezoye banate. Siko sika pe biso se de brand na ndenga na biso, ndenga to mesana balingi suba coincer biso na ba lo belé ba caché tout ça tozo kokate vraiment. Toza d'accord te na makambo zo salema. Toza vraiment d'accord te. Donc vous le peuple congolais qui n'a pas vous décidez de vivre un coronavirus comme maladie malaria sida. Mais tout ça n'a choix parce que la loi on bâti le colon abisso et ont pesé le colon abisso parce que le gouvernement a soutenir abisso n'a pas moyen social. Tout ça soutenir le gouvernement n'a pas moyen social. Attends tout le monde a tiré la cause vers à l'osso. Attends tout le monde a tiré la cause à cash né au fêlé. Mais tout le monde a pas loué so ya ebelé. Donc via bateau comme de plus en plus très difficile. Ce que le gouvernement a pensa responsable nabisso comme père et Sengel naé azwa par la responsabilité naé. Bien sûr maladie ezali mais il faut soutenir biso ne fils na caché no fele. Et ça normal. Donc c'est comme si makambo ka biso ne bato mo nango parce que na ba pays étranger tout ce que le monde nango te. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Alors
Le peuple congolais a décidé, ils ont dit que selon eux, ils vont faire les cas chinés. Merci comme ça, le coronavirus, ils ont comme maladie nyonso. Comme on voit la malaria, le sida. Donc il n'y a rien à craindre ici. C'est comme ça le coronavirus. Donc chez nous, ici à Kinshasa, on a obligé que chacun de nous apporte le cas chiné. Donc si tu n'as pas porté votre cas chiné, tu vas payer une amende de 5 000 francs, une amende de 5 000 francs, de 20 000 francs, une amende de 15 000 francs. Or, on a bien dit, un arrêt à gouverneur ou un arrêt ministériel ne peut jamais être comme une loi. Ne peut jamais être comme ça. Ça, c'est un arrêt que notre gouverneur avait signé, c'est qu'on l'avait signé. Alors, comment ça fait-il? On peut penser bien qu'un arrêt d'un gouverneur, ça devient une loi. Là, on ne comprend pas. Dans quels critères arrêt gouverneur est comme une loi? Dans quels critères et combien de niveau? Alors, le peuple congolais lui non, c'est qu'on sait toutes ces choses-là. Alors, tout le monde a interviewé les Chayens, les Zawa, les familles, les difficultés de bonjour. Bonjour, père. Bonne santé. Ah, santé, moi, mouké. Malgré que le corona est mouté, bon, abiswa. Corona, on peut se monter en tête, qu'on peut s'aller sous-souter, mboge comme passe, mbongo se monter en sous-souter. Botala nanu makambo. Banda to banda kita la mai, banda 5 na bimakiti héros na zagabu. Maladi mbongo se monter en sous-souter. Bazo kum saga maladi, mais maladi on peut se monter en tête. Ba fongola banzela, ba fongola pe ba activité, et son ngandenge salaki. Dans le destiné, yo vivre coronavirus, le quoi maladie nyonso. Ah. Corona nanga kutuna zondi mananga pangote bazokanga batuka pour rien likolo ba kashine boye na boye mais nga kutuna zondi mananga pango pété corona pezali na mbogo. Alors merci beaucoup. Ça va. Alors, je pense bien chacun de nous a parlé. Vous avez écouté les avis du peuple congolais, parce que le peuple quinois, comme ils ont dit aujourd'hui. Je salue vraiment, vraiment, ingénieur Bélon Kouala, c'est lui qui m'a aidé aujourd'hui dans la réalisation, dans le montage, dans le caméraman, tout. Je salue tout le peuple quinois, tout le peuple congolais. On se voit le prochain numéro, je salue tous les habitants, tous les combattants, tous les habitants de l'Europe, de l'États-Unis, de l'Amérique, partout où vous êtes. Je vous salue. Alors, soutenez toujours notre pays, la RDC, nous avons des difficultés. Allez voir sur le terrain. Alors, nous vous supplions de nous aider ici à Kinshasa. Nous vous supplions d'aider notre pays, la RDC, pour aller de l'avant